Mais c'est que on ça là ezo pesa biso bololo mutema nazota la bande ko to komo mita na misu Seigneur maintenant tout renane ça fait très mal et pourtant c'est une famille mouton to kende aza papa pe yaya tapis rouge aza kufa. Au juste, qu'est-ce qui se passe na kati na bino bactère parce qu'il y a de cela 2 mois au Pululu à Outikoti Kabiso. Bozo milobela ni tant bactère ne so bazo kinde. Sonalo. Oh ya enseigné ngebele donc je suis vraiment choqué. Voilà, allez, en attendant programme les opérations na parquet. Non. Ah ouais, maman c'est dans la famille, les famille. Biso tozwaki nouvelle lot ba nzambe mpona lobiso na lobi mutamukili uzwa solution mpona biso te nzambe atela biso likambo oyo justement eza nini poto tozala ngo na motema non esili biso te na bakulutu na biso baleki tokozala réunion tozala baopesa biso programme kala mingi te tina pourquoi surtout Koutani vous allez toujours informé. Bisopé. Global TV, Moscow. Nous sommes sur l'avenue Montpono Khartoum, dans la commune de Ngiringir. Fidèles internautes, bonjour. Awa, toye na commune sur l'avenue Oyo Dadi Dikambala, Tusu Kitomina et Paiwapi Abandai Kofanda. Alors, selon les voisins, Balobi, Aouti Kokota sur cette avenue, il y a déjà 3 mois, des Messi Dadi Aouti Kokota sur cette avenue. Alors, tout le monde se pose beaucoup de questions, tout le monde s'inquiète pourquoi Bactère Nabiso Bazaïko Koufa. Il y a de cela 2 mois Oyo Pululu Aoutai Koti Kabiso. Alors, Batou, tout le monde dit que ce sont des cadeaux empoisonnés plutôt. Des comédiens nabiso bakendara koluka soi-disant comédiens nabiso bazalaka vraiment na lokoso bakendara koza poison cadeau empoisonné jusque là to yebite côté ni bakendara koza cadeau empoisonné. Alors awa to lecto kendeti esika matang ezali pour que to meka otuna batu to tuna pe ba là derrière moi vous voyez les catafalques catafalques juste derrière, c'est là que Dadi Dikambala a fandaka. Alors sur cette avenue déjà, tout le monde est derrière moi, ndenge ba potopoto ezali, ndenge maboulou ezali, yango wana vraiment to yebite qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Biso toza wana te pona wala sabino ba polémique ou encore bani musuto bando la sabino réalité yakine. Raison pour laquelle tozo profiter peto la sabino avenue Oyo ndenge paiwapi Dadi Dikambala esikani Abandai Kofanda. Avenue Oyo, je crois, il y a des basalaki déjà ma camion tout pour que babongisango si lelo avenue Oyo ezala toujours réparé. Alors lelo toyeli wana toyeli makambu ya acteur na biso o auti kotika biso en tout cas esali pasi nande komona kofanda les heures dans na ba potopoto. Nous continuons à Toyebongo Awa, Toyebongo Awa sur les lieux. Déjà, Toye Kokutana na bactère ou bazali a bongo, tutu na bango, tosola na bango, Awa naza bongo na Ismaël bongo azalaka acteur ya groupe ya Sai yangwana Toye, tosola na Ismaël, bonjour. Bonjour. Ismaël, bonne santé. Santé za mabe. Na par rapport ya Samuel Komeluiso. Il y a Rosé Koubungisa terre nene tapis rouge Kadu Kitambala donc oui donc ma bezali ma bepena o après na ki nouvelle ango Ernie
nouvelle on en a bien à partir à 5h du matin. Nous avons quitté, nous avons Brazzaville, nous avons été sport Mokuna. Téléphone nous a été au Kanga. Attends, on a formulé le téléphone à côté. On a publié. Il y a tapis rouge. Donc, là, on a une limite à partir de la suite éternelle. Mon boss, Fisson CCI, président, a eu Robin Anga qui est Azate, le dictat Maza Kufa. On a une limite. Nazaina Makamon, Fayanazon à lobby et non vendredi. On a 4 pena voyage. Yakuya Nanga Bouyka Rasiko, notre qui t'a calamité. Bagage que tu as, on a toujours une petite ama. Ok, on a. Balamoro, Yakuya, tu nous montres awa. On a confirmé pena qui est solo. Tapis rouge. Azaya Kufa. Au juste, qu'est-ce qui se passe na kati na bino bactère parce qu'il y a de cela 2 mois au Pouloulou à Otikoti Kabiso. Bozo milo belani tant bactère nyoso bazo kende boy. Bien biso na loba nzambe pona lo biso na lobi mutamukili ozwa solution pona biso te nzambe atela biso likam oyo justement eza nini poto tozala ngwa motema na esili biso te. Non, c'est le bisoté. Pour tout aux endroits, un thème. Il y a au bout de ça, chico pour le monstre. Non, c'est le bisoté. Il y a mon gars de côté, c'est ça. Toyoka, Kadikitambala, Azali Souste, Nabiso. Nous avons justement tout ça, les nènes, ils ont nènes. Bafani bazolela bazolobaki eloko ezoboma bino beaucoup plus eza lokoso nde bozokendaka koramase bakado empoisonné yango wana ezomema bino na liwa nayebi mpe kilokoso yango te kilokoso yango nayebi yango te po tellement ngai nini tozovivre boye namona kilokoso te tovivra tozalaka partout na bameso bakrista sugar bapoupon namona kilokoso yango te oke baloba baartiste comme yo biso tosalaka mpe fison sese nayebi te soki basangisi biso totie boye balobi oyo eloko moko ezali fo bosala spectacle wana kilokoso te moto asali mosala na ye azwi oyo ayeya obenga boye maître zinkadilo abengi bino kozwa ya kosangisa baprêtre racha manzo batrive trésor manzo babengi bino bolobi ke wana kilokoso te toye kosala mosala tosali mosala mutu na mutu azwi eloko na ye kilokoso wana te yaokende kilokoso ngo yaokende pa mama olivlem mama abengaka biso mpo aza mama moko sociale asanganaka na biso toujours ye atikaka biso te ntango dadi abanda obela alekaki oui mama azwaki annonce wana mpe eza des journaliste ya sango oyo Dadi Kitambala journaliste mpe siko mpe aza confirmé ke Dadi Kitambala eza société aza mama atikaka biso te na otali abedachu toujours atikaka mpe baartiste comédie te nayebi ke toujours vanda awa na sikoyo toza mopono oye toza sikoyo na résidence na ye na madame tomona na ye ti programme tokolala ti programme ekosalama biso nyonso baartiste comédien tozala na biso mpe tokozala bozala toujours ya kosunga biso ya Dadi Kitambala toyebi ke moto abandaki kobela bosunga biso mpe en tout cas tokomi ya likambo ntina suka mpona ntina suka président Fiston Saïsaï ou ambassadeur ya humanitaire kala mingi te déjà azoya na mpona ya sango oyo toza nango en attendant comité na bino bacomédien nde opesa programme oui tolanda ya président na biso président Masumu de Brende ye ntango akoannonce makambo wana nyonso tokotala mpe basokoda mpe ya culture ya makambo nyonso tokoyeba ya kolandela mpona likambo ekweli biso tuka soki ezali likambo ya pasi oyo boye donc nzambe ayeba na kolimbisa biso
kala mito tozala na liwa ya Chikopululu pe oyo ezalaki ya artiste musicien nani Weranson autaki koperdre bokilo na ye tala ezalaka ya biso baartiste. Pourquoi en tout cas tosenga na bolimbisi tozosenga bolimbisi mpena soki eza nzambe tosenga bolimbisi. Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup Kolanda Ismaël. Alors, tu continues, nous le sous acteur moko ameka ko expliquer biso, mais en attendant biso to bandolika toujours to ba programme. Merci à toi sponsor notre sponsor officiel pilotage automatique Christy Monsekwe. Merci à madame Elena Gracia. Merci à mon boss Trésor Kachina. Alors, nous poursuivons. Maxime, tu vas m'aider. Yaoluka, acteur moko lisusu pour qui tu continues. Fidèles internautes, Kandi Naïfsakibino, toujours continuer à voir, tu as rencontré Adam Yepaza sur les champs et c'est qu'à matin qu'ils ont aussi déroulé. Alors, c'est vraiment choquant. Il y a au moins un mobali, ils ont vu juste pour la nouvelle. En tout cas, c'est vraiment triste. Alors, Adam, on a appris qui message au Ndénine. Bon, c'était hier le soir, parce qu'il y a une maladie. Il faut qu'il y ait une troisième cure, il y a perfusion. Dans nos rascons vertige. Au moment où il y a 1 heure. 23h avant de Liban, j'étais avec Fendi. Au Vendi, quelques minutes, dans mon numéro moins inconnu, si je ne me trompe pas, entre Londres ou Belgique. Je communique bonsoir, Ada. Excuse-moi pour le dérangement. Est-ce que c'est vrai, Dadi, qui t'emballe la Koufi? On a raisonné que vous tenez, non, c'est faux, c'est une fausse information, c'est pas vrai. Après quelques minutes, Fendi mais tel Biloko Caleb a publié, a posté, a commis, a chef photo, a commis paix à son âme. Aïe, là, je perdis, dans le téléphone, na bengi Omari, na bengi Saï, na bengi Belleville, na bengi ici là, dans une confirmation, j'étais vraiment désespéré. Je n'ai même pas cure, dans les 4 heures, aux heures où on a 2 heures. Et déranger pas qu'à seulement pour les là, dans la salle qui examen de conscience, pourquoi seulement, dans la taille en bouquet. Oui, c'est ce que Batunio se basait qu'on s'est posé beaucoup de questions. Il y a que Zoboma, acteur Nabiso, comédien, Isa Kilokoso. Babi, Isa Lokoso, les Zoboma, acteur Nabiso, Bozo qui a ramassé des cadeaux empoisonnés. Vous pensez réellement que depuis Théâtre Bandit, K2 Bando peut s'amarrer sérieux? Mouton Toti Kabiso, on a combien d'années la carrière nae? K2 nous avons qu'à l'élo pour Koufa l'élo. Pour maladie mourir quand on a été mouton dans mon coloté à Keimbang. Parce que K2 on a, les élèves à l'époque n'a pas. Non, il y a quelque chose on a ignoré, tous ignorer. Dernier jour nous avons la question. Et bon on a mon dans la carte terrain. Non mi tout nani. Je suis encore trop jeune, nous avons envisagé mon milaï, mais c'est que on ça là, ils ont payé sa biso bololo mutema. Nous avons la bande de quoi, tout le monde mita na misu, ah Seigneur. Maintenant tout renaît, ça fait très mal. Et pourtant, c'est une famille, mouton tout kende, Aza, papa P, Yaya, où il a enseigné les bébés. Donc je suis vraiment choqué. Voilà, allez, en attendant. Programme les opérations à parquet. Non. Ah ouais, mais on est dans la famille. Les familles. Biso tozoa qui nouvelle lobby. Na ba kulutu, na biso baleki. Tozala réunion, ezala ba on peut ça biso programme kala mingité, tina pourquoi. Surtout kutani bozala toujours informé. Biso peto bandoyara to continuer jusqu'à la fin de tout. Parce que o akufi aza acteur en mboka na biso aza pe mutu a média eza pe musala na biso to bandoya. En tout cas te présenter bino ba condoléances. Merci beaucoup. Voilà, merci pour Nathan perception. Merci beaucoup. Alors je pense que to suki awa pona lelo to continuer lisusu na mukolo en attendant programme Ebima. Au revoir.